Les patrons na yo tinda ki musala malamu. On continue. Ce qui osali mabe olobi ozayi anke omoni 5 ans lokola eza belé okobana kovimba après patron wana ko sanctionner yo ndenga sanctionner ba mususu. Mais il faut boye ba bino bande ko na biso ba journaliste. Bo accompagner biso ce qui tosali mabe. Boye bisaka biso avant. Parce que bino pe liwana bino yango. Peuple wana pendant la campagne bazolo baka ke to vota journaliste pour attrahir biso. To vota boye attrahir biso. Bino peso qui biso to trahir boye ba ke ba ko vota ka lisusu ba journaliste te na mboko Congo France biso na bango na biso na bango ekara molai France.com site ya tolo masolo danger masolo kitoko CongoFrance.com. Balandi ya Congo France boyi malam na kati ya tranche ami to solaka etali politique mboka Congo lelo vraiment toza na kati ya ensemble national de bien été lelo nde ba député ba e po ba e ba là wazana Benjamin moko azawana na ensemble provisoire eza lelo. Donc le toko tana na kati après ton tokobima poto ye ba makamini o lelo ba koloba. Merci vraiment. Bon, les lois n'ont pas tiré encore la moupaille. Au moins, nous avons dit que en tant que journaliste, mais koto yo, n'a pas kota quitté. Nous avons dit des fois, nous avons kota pour nous faire ça député mode. Mais est-ce que tu vas nous avons pas la place mon côté. Tantôt on a vendu, on a vendu. Parce que c'est un peu compliqué. Compliqué dans le bande ko ya FCC bazui 350 députés parce que tant on a zotuna bakaima na bisko ba vanda ka nini de liste sanga binanga boye opposition vanda ka majorité boye siko na mituni ba bande ko FCC baza 350 c'est que bango majorité siko likolo na bango garant ya bon fonctionnement ya institution Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi ya utina opposition siko to kozala na opposition to kozala na majorité to kozala katikati parce que mona ke examen compliqué. Et il fallait que je comprenne au moins mais ce qui est vrai, la vie ou la mort. Ceux qui ont salé les patrons, on continue. Ceux qui ont salé ma belle lobby aux Ayanké, au moins 5 ans, lokola eza belé, kovimba après, patron wana ko sanctionner yo, nenga sanctionner ba mususu. Mais il faut boye ba bino bande ko na biso ba journaliste. Bo accompagner biso ceux qui to sali mabe, boye bisaka biso avant. Parce que bino pe liwana bino yango. Peuple wana pendant la campagne bazolo baka ke to vota journaliste pour attrahir biso. To vota boye attrahir biso. Bino pe qui biso to trahir, boye ba ke ba ko vota ka lisusu ba journaliste te na mboko. C'est comme ça que les mandats oyo eza mandat na bino eza mandat na biso. Botika biso te
botika makambo oyo akoflate dès que moni mutu mopao yo leki bango yo zali kolo te lobake yaya wana ozobeta faux po ozobebisela biso kopo. Donc je pense que c'est ça parce que ndenge toyeboyi en politique on ne vient pas chercher l'argent, ça j'insiste. Ozana posa ko luka mbongo kende ko sala commerce bato baya ko luka mbongo nde basala ka ba motion alimentaire awa ata soki balobi mbo nana sepeli ke tokende ko boma bato lobi qui sont pour parce qu'il y a $500 yewan ata soki azokate. Je pense que c'est ce que je vis et nous sommes en train de nous intégrer petit à petit tout à la makamonize. Message moko clé pour na ba na yo ya. Merci d'abord na ba ndekunanga tout ba papa, ba maman, ba yaya, ba leki, ba kulutu. Merci pour nanini parce que na batu minene milai na Congo. Na batu batanga ko leka biso. Na batu ya mbongo na ba fonction ko leka biso parce que lukunga eza circonscription ma sécurité. Yango moni batu bele bakimaka yango. Izaye ya batu ba raisonna trop. Calculer mutu kati likuicha fufu pona chango na mundu kwa so réfléchir nan. Et qu'on les ou bien ça va créer bah, lésion na gorge alors que biso ebi ozo kwanga mbalama ko mbalama. Donc mais na kati ya batu wana j'ai été élevé. Babimisi nga mutu aliboso ezala na Gombe, ezala na Kitambo, ezala na Ngaliema, ezala na Barumbu, ezala na Lingwala, ezala na komina Kishasa, ezala na Mongafula, ba matisi ngai. Je dois leur dire sincèrement merci. Koyebisa bango ke ngai ko banda lelo ndenge nazokota bango nde na ko bana ko benga bango pas le peuple mais le patron. Parce que patron na ngai wana mtu atinga, il faut na obéir na oyo akopesa nga comme instruction. Jusqu'à ce que tu concilies sa main. Merci. Légiférer, c'est-à-dire voter les lois et contrôler. Contrôler l'exécutif qui doit exécuter ce qu'il va décider. Dans le vote de loi, on ne s'amène pas, j'entends beaucoup d'histoires ici. Quelqu'un qui dit j'ai amené un projet de société. Mais attendez, les lois sont confectionnées sur base des besoins exprimés par la population selon l'évolution de la société. Ce n'est pas comme ça. Hier, on avait Kabila comme chef de l'État. Aujourd'hui, nous sommes avec Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. La gestion peut-être ne sera pas la même. Mais la loi que tu vas amener une loi qu'on va appeler hors plaque, selon dans le langage journalistique, qui va en contre-courant. Ce n'est plus d'actualité. Donc, nous allons voir comment les choses vont évoluer et les besoins qu'exprimera le peuple. Et nous allons les transformer en loi, nous allons nous battre ici. Nous savons que nous avons un problème de chômage, d'emploi. Ça, c'est un problème sérieux. On a un problème de sous-traitance, on a un problème de santé, on a un problème de... J'ai parlé de chômage, là. On a un problème d'éducation. Alors, il y a ce que nous appelons tiercé gagnant. Les tiercés gagnants, c'est quoi? Il y a à manger, il y a la santé et il y a la sécurité. Alors que pour que quelqu'un mange, il faut qu'il ait l'argent. Alors que pour avoir l'argent, il ne faut pas être quémander. Pour avoir l'argent, il faut travailler parce que la Bible dit tu mangeras la sueur de ton front. Mais pour travailler, il faut que tu aies l'emploi. Pour avoir l'emploi, il faut que l'État vous facilite. Lélo vraiment, tous en direct, il y a parlé du peuple, les ambiances, les députés, les bazars qu'on siégeait, tous au côté à nous, tous on est ma caméra se relais, merci vraiment, les guides qui n'ont pas dit Christian Newman si ma caméra, la pessie Bambo de Belé et pas à visite à Tim Motemaya. Parce que je suis pas oui non, alors non, mon moni moi la mboka, et les airs tamonés aux autres côtés, on est ambiance dans le Nakata. Assemblée. Quelle chaîne? Nous, c'est CCTV. Par rapport à un message
message vous voulez lancer pour la population de Mwanda qui vous ont voté, qui vous ont envoyé à l'Assemblée nationale? Je suis venu faire le travail d'un député qui est déjà inscrit dans la Constitution. Il n'y a pas trop de commentaires. Celui d'élaborer les lois, contrôler les gouvernements, contrôler les services publics. C'est juste ça. Êtes-vous vraiment d'accord qu'après 5 ans, vous allez encore être réélu? Parce que la population de Mwanda vous attend pour votre projet de société, pour tout le projet que vous allez voter à l'Assemblée nationale. Madame, ils m'ont fait confiance et je ne décevrai pas mes électeurs de Mwanda. Ils savent la personne en qui ils ont confiance et je pense que cette confiance sera transformée en contrat pendant toutes les périodes électorales. Donc je serai à leur service. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En 1965, papa n'a député national. Moi, 53 ans après, na bimi député national. Naza lisusu mesengo mingi parce que tant on a longwaka musala, na longwaka le 28 janvier 2013. Nazongi le 28 janvier 2019. Est-ce que wana eza longa te? Eza loboko ya Simoki Mbango te. Voilà, donc naza donc nalingi simplement na loba naza ne sengo mingi na émotion mais en même temps nazo mona kilo mokumba wana ovandaka suna matadi te eloko moko te bakanga pompi mais oye ko réussir donc elingi oloba te population wana alingi amona nga lisusu elokola ezobombamaka lisusu te naza candidat na promettre bango ke naza kocontinue etumba babengai nga double brassard tozolinga tobakisa modestement brassard ya gouverneur mais ndenge nini naza l'un des rares gouverneurs vice-gouverneur oyo asalisa mpe na gouverneur ne musala nazali l'un des rares gouverneurs intérimaire oyo asala mpe musala soki olingi oyeba naloba mokuse nga mutu namemi gouverneur mbachi na nzela ya kisantu kimvula na te na district ya Lukaya ngai aloke naza vice-gouverneur bavice-gouverneur nyonso basala yango te ngai mutu nasombi groupe électrogène puisque naza na bana Mwanda nasomba groupe électrogène ya nasomba groupe électrogène il y a 2000 kVA bato balanda remplaçaki nga snel abakisi mbongo nga nafutaka $85,000 eza à peu près $900,000 donc groupe wana eza lelo installé nga kaka mutu nabundela yango donc soki nazongi gouverneur population ozomona c'est 400 foyers à 500 foyers qui peuvent être connectés et programme ezalaki tosomba su mosusu yo ozomona teke fo tozonga mpo toke mosala eloko mosusu donc yango wana nde tolingi tosala mpe awa mosala na biso malamu e modero ntimba oyo omonaki batiolaki ye bazongisaki ye nsima mais moto ayebi makambo lokola ya baport awa ye moto ainitiaki yango ntango azalaki na pont maréchal donc lelo lokola akomi défenseur officiel représentant officiel ya territoire ya Mwanda akobunda mpona Congo mobimba Congo central mobimba et surtout mpona ke basalela biso port à non profonde po population na biso ezwa misala et puis biloko ekomaka facilement na mboka na biso matondo qui pendant campagne eza bato ba eki liboso nanga c'est-à-dire OK place ozolo basuka lango ba ebisio mais mutu tel a eki liboso na ba lobaka boy et l'on y que yo ça la différence donc tant dans ala en assemblée à chaque fois dans ça les locaux non lingate na bebisela ba oboya simanzela na bongsela bango nzela po baza ba jeune locaux langa et à venir eza maboko na biso merci merci beaucoup papa avec beaucoup, certes avec beaucoup de rigueur, parce que nous venons de passer une période très sombre. Pendant la campagne, j'ai palpé du doigt la réalité. Pour la population.
Travail, je ne parle plus. Justement. Ya connecté. Comité. Chef, le bon qu'on a eu, vous avez imaginé. Sois bien. Berger, Martin Nicolo. Berger, Martin Nicolo. Berger. Berger Kanga. Fais ça mon Kanga, fais ça. On a profité quand même. C'est là. Merci vraiment beaucoup Kolanda ndenge makambo les kanaki la pesi merci l'équipe technique kenanga la moni Newman na ma caméra Christian Touré Kenzo Mambote na yo merci mon patron Didi Pumba pourquoi pas à Gisèle Tati mère de ma France Jiclo Winner na Londres merci beaucoup à maman Moseka na Colombe maman Kemozola na Kata Hollande merci à professeur Claude Ndomba si l'homme du moment babi tozon di sa à la page puis tout zola babi leka batoya kokozo la famille zola Mambote na bino et puis napesi vraiment merci Naya André Zangu babi somi ya bazangu babi ya ba Levier Zangu ya ba Rita Zangu bambote na bino donc merci vraiment na meto kutani mbala sima.